likambo somo. Eh Nzambe. Maman Niklette. Nikitisa mama kita. Mama kita na lupo. Toyo version ya papa. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre programme Vérité en face. Votre émission, Oyezo Leka Awa na Kinshasa, chaque lundi, na 21h, vendredi, samedi, na 8h, et puis dimanche, na 13h, na couleur télévision. Et puis, émission na Bino Leka à tout moment na YouTube. Le nato zanan de Golanga Moko, Yannick Lunga na PC Mbote na Madame Nae. Aïsinga Lobi, bango ba découvrir émission Vérité en face, c'est celle qui va zongi na même ti. Il y a 2015, ça m'a fait du bien. En tout cas, tu zongi na baoe à kala. Donc, on peut découvrir Vérité en face de l'eau. Bossa le roi Yannick Lunga. Donc, bokende ozonga ba Vérité en face ya kala. Vous allez trouver que tout ça la paix belé au nan talate. Comme on le dit, c'est pas une émission facile. Ça, je vous le dis sincèrement que c'est une émission facile. Sur les arrows dépend de la volonté na biso. Étant soupé tout tika yango. Parce que ça nous prend un peu trop la tête, mais comme c'est un programme qui va tout baler mingi, et puis nous sommes en train de contribuer positivement dans la merci, il y a des kobotal rabiso, et on n'a pas de choix, et ça nous sert tout de suite au ponaki. Donc, mais ce moment, nous avons toujours ça la tête, toujours l'accent, il y a toujours proposé bino épisode à cicater, beaucoup de recourir. C'est depuis 2015 que nous avons mis en ligne cette émission que vous aimez beaucoup, la combo et la Vérité en face. Sinon, pour démarrer ces shows d'aujourd'hui, je vous invite, il y a Kota d'abord, Elema O et puis Tozonga, pour tout vous démarrer l'émission Nabiso. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons les solas bien pour la bino. Tout là, nous avons la rate. Ah ouais, tous dans la commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les à Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, je suis toujours na boye, tous en 15 sur 26. Dari landanga, tous en 15 sur 26. So bandi banda awati na suka boye, tous en 15 sur 25. So ju boye ti na suka, ya dari ledenga. Donc ti na suka boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta flat, au Robeta résidence, au Robeta Marambuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a Marambu, il y a famille Théo, non. Il faut signer belé, non. Il y a un individu qui a moko. Il y a un sombi et puis Marambutu est déjà au complet. Bobenganga, photo salama solo, somba lupango na yo. Soki po lingi, que ozo demi, to solo rara. Pour na ba prix na ba détail, bobenganga, to solo. Pour la référence, to zana avenue Kalembelembe. Soro eli na nenga Wileri, avobima 24. Dans 24, to na kwana, to zana la maison communale, ya Lingwala et puis en face, to zana la Sanef. Donc, banda à 109 ti esika toza ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soro continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien et toloba mingi te to benga na téléphone. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, ça c'est l'opportunité, Toeli Bino. Je pense que j'ai tout dit dans l'élément Botali concernant le pan Yaling, voilà. N'oubliez pas aussi qu'il y a Maluku Ezali, le terrain à Bicho, il y a 4500, ils sont toujours disponibles. Nous sommes là parce que nous avons un cas. D'ailleurs, nous avons deux cas aujourd'hui. Vous allez remarquer que vous retrouvez Bicho dans la même tenue au Tolatilo. Dieu aidant, je pense que tu as réalisé tous les deux aujourd'hui. Les Kambalboso, tous en haut, ils ont concerné Barfeli Nimoromi Balé. Il y a un aleki, oyo bakoki lisusu te ko vivre na kati ya mensonge, ko vivre na kati ya trahison. Il s'agit d'une histoire de famille en secret où il fait la dévoiler lelo na émission na biso Vérité en face. Il s'agit de Rit Emi, ba contacta biso awa na Vérité en face parce que bazomona te neni barosala awa na Kinshasa baza vraiment na famille te et oyo bakoyi ko se confier na bango, c'est pourquoi ba jija ki bon baya awa biso lokola deuxième famille na bango wana ko sunga bango ba vouer une vérité oyo et ko sala passe mais bit na bango ezali pour qu'à la fin réconciliation salama toujours yamba bango pito yeba problème yi bazana. Merci. Voilà, Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle au moni na Telemi, toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema, plus précisément na quartier babenga na Brikine, c'est-à-dire to benga Brikine. Soko outi magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si yo comme si qu'on azali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc, si vous avez un magasin, vous avez une voiture, vous allez à Polele, Oko Mati, et si vous avez moins de 15 minutes. Vous avez devant parcelle Oyo. Na ligne d'abord, avant de la parcelle, tout l'exabino, détail important. Détail important, ils allaient bomoni balabala Oyo. Ils allaient balabala Oyo, bomoni na Macadam. Soko Mati Likolo Boye. Pour la grande route, il y a tourisme et lobby. Tourisme, c'est outil na magasin. Donc, sur bimi boy na makolo, c'est moins de 3 minutes pour mon macadam, il y a grande route. Donc, nzela eza sur tout droit au kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16 donc ibandi awa et suki aussi ko moni couleur ya jaune wana. Lopango yo tozo kota na kati poto solo la toza na deux maisons awa na C toza bongo na ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, magasin et chambre moko ba benga la chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba parents dans la salle de bain on peut mususu eza na salle de bain na couloir. Awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima, toza pe na toilette moko oyo eza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être toza na bana misala, peut-être toza na ba visiteur oyo bakoko kota na ba douche na yote, ya bato libanda pe ezali eza commun, eza pour les deux locataires. Et puis na sima awa totiki yango na sima awa, oza na espace mususu libre eza awa. Vous pouvez organiser mon anniversaire na yo, vous pouvez organiser moi temps na yo peut-être tout le monde ça la lecture na yo za pour ça ici comme moi kimia, vous pouvez faire na no pe awa. Et oyo temps na loba il solo ya douche, ya batu ya C, oyo eza ndeur ya oya ba parents.
Daryl Poussana, s'il vous plaît. Ezali bongo awa. Eza bongo awa. Awa ezali donc na kati ya ndako ya se barubi mati awa na simawa. Voilà. Et puis awa ezali dépôt. C'est-à-dire que ko somba ba biloko na yo, ba saka makala na yo, ba matuka, ba biloko tout ce qui est au moins que kokota na ndako te et kokota awa eza pona locataire au hasard na premier niveau. Mais oya mutu ya locataire oya nini dépôt ya monacé eza bongo soko baluki boy. Donc voilà un peu le pango yo na ko beta mno lisolo dari tozonga liboso poto solo ngo bien tozonga liboso dans un détail moko très important na ngina la Sabino très important courant ezali mai ezali courant ezali mai ezali donc tozata na souci moko te awa. Et puis au-delà ya mai ya régie des eaux tozana mai ya source awa bomoni eza mai ya source. Donc, on a posé ça forage parce que vous avez déjà la main noire source. Vous avez la main vraiment kitoko. Bande kolanga na yo betamno du solo ya lopango. Bino batuza partout aux otalanga. Lopango yo avec tout ce que je viens de vous montrer, vous avez que tout essayer tongami. Donc, au yemba la moko au sombi yango, au kuti déjà basi basali lio nyonso. Soko kotia ba locataire kaka yo. Soki pe osala ngo Airbnb kaka yo. Soko osala ngo Airbnb yo pe kaka. Soki pe oyo moko oya kovanda yo kaka. Mais l'avantage c'est que c'est déjà construit, c'est propre Daryl yaka boye. Fana la kisabango ba place nyonso. Ana moni pe ba locataire baza bazo sala moi ba matembele na bango. Donc bazo sala matembele na bango, donc tout est déjà construit. Donc voilà. La parcelle revient na mbongo moko ya bien. Mais pour yeba mbongo yango, il faut benganga na numéro au moni dimi na c'est à écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct pour na osomba le pango oyo na primo ya malamu. Je précise, tous dans la commune ya Ngalema, na quartier Brikin. Non loin, il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme. Sur le côté, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutouka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'icolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, il y a tout presque Koto, il y a bien. Koura, Eza, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans la Sabino, c'est que il y a le pan où il y a famille. Comme ma part en famille des photos en bas, tout bang la rango, non faut il y a signé, au télé kaboro signé, non. Au eza le pan où il y a mutu moko. C'est-à-dire que vous allez traiter aux sommango directement pas ya mutuye moko. Donc tu lui verses son argent, lui il reçoit et puis vous remet tous les documents, enregistrement, maramu tout eza vraiment correct. Vous voyez que sur Vincent na côté les Kamboussé que na 8 ans na Hollandais. Donc voilà, le pan où tu es relaxé bino yango yo, bobenga Vincent pour d'autres détails et puis pour la prix. Les a pris m'aura bien au CP là. Merci. Chers amis téléspectateurs, faites comme les autres parce que tous en avons vraiment besoin. C'est de premièrement, il y a que liker, aimer. Nous avons vraiment besoin de ça pour nous aider à organiser cette émission. Et puis laissez-nous vos commentaires. Et je le répète, tous les dans la émission, tout. Parce que c'est vraiment important pour nous, pour le bon fonctionnement. Il y a Maramoto Salakawa, Tozarana Posa, il y a conseil Nabino, il y a orientation Nabino. Je vous rassure que quand vous laissez un commentaire, Nazwakata, il y a autant en nyoso. Comme je l'ai dit souvent, qu'il y a eu des fois, Tozwape, piste et solution et orientation, à cause il y a un conseil, il y a un commentaire. Et la meilleure façon de soutenir le programme, c'est de partager là, parce que je l'ai dit tous les jours que c'est une émission qui édifie, qui ne dérange pas. Au contraire, ça construit et ça restaure ma famille ébélée. Comme Papa Noël aime le dire souvent, c'est la haute tribune de la vérité. Là, je suis devant Rit Emi, Baza Yehana Leki, orpheline de père et de mère. Ils sont venus dans cette émission parce qu'elles ont une vérité à nous avouer, un secret. Oyo Baza na posa le loba bibisa. Rit, bonjour. Bonjour, papa. Mi, bonjour. Na osenga na
assemblée, tout bête la maman beaucoup pour les encourager par rapport à la décision basée à Awa, parce que nous tous nous savons que ce n'est pas facile. Nous vous remercions pour avoir accepté que les Cambo Bozan Lango, nous avons la télévision, nous avons Boya AAP pour que Bino Peboleka, une façon ya osuna Bino, Tozana Bino, mais comme je vous avais dit avant de démarrer, il faut d'abord nous expliquer en général le problème Bozanango et Zanine Mimi de l'émission. Merci. Merci pour Vincent pour la parole. Adalik Nangaimi, Toza Borfele, papa et maman Bakoufa, de Prikala. Je suis déjà banné et belé. Papa l'air maman, Tokoufa le bossé d'aka papa, maman Tikalaka. Tikala na maman Yekoufa. Là maman Yekoufa, camarade de maman Abisso. Laisse Toza Lelo. Avec aux en charge, à foutre les frais tout à 6 classes. Pour déjà mis 6 là qui. Tu comme qu'on venda et pas camarade de maman. Tu vends pas camarade, tu vas pas camarade de maman. Petite sœur na oiko comme na zemi. L'air comme na zemi, a tout ni tant que yaya. Mais zemi anani. A bien riti, na ebité, mobali yango, ala sang pas na bangote, tu mane ko kutani kana ba coin akima. Na ok écoute passe, na ko banga. Na te que place to vanda, ba supporter biso. Na ba zemi boye, ba ko benga biso to ko kende wapi. Ana kin famille malonga pesate. Mais maman wana place to za, camarade ya maman. Andimi ko zami en charge na zemi na ye. A supporter biso habite aux abana, au bois kabisoté, aux anaïs. Tout vanda. A comme peine au bota. Dès que ça mon omké, a que bota est compliqué qui est. Un cas pour faire ça l'hémorragie, m'a rembé belé. L'air avec au bota, après 2 jours, moi n'en va couper. L'air moi n'a coupé, kaka maman teste aux alliés. A supporter charge wana akundi mwana wana sali makambo famille mbali na ye na mbali na ye ba mona na te ti lelo to vanda ka wana mama pesa ka ba conseil oza ba na ngai no boka bino te mama ya bino azaka na ye bien azaka camarade na nga to kola na ye pesa so na biki na boka mino le bokende wapi famille zati de bo vanda pa na ngai bo tia ko makansité ke o ben oza maman na biso te toza non boza bana onga na boti de bondo zo maman na bino na papa na bino bozo ngai pe maman na bino papa pas za ndako papa na bino to vanda vraiment à l'aise to mitu sane lo côté to zanga pe lo côté demi ayeko mwana ayeko kufa maman na zuma camion so a charge ti ba konzi mwana to vanda et le que pepso passer mais ma biso lelo awa pour tout à l'art kaka ta la avec ta face mais na kokite na bi que to ya boepo mi avant de sengai andi ko informer ngai ke yaya zem nazaki nango eza ya papa ana kata ndako ya papa na biso tozane na ndako tout le monde qui na loba no ke ba mobala za la te bobe papa le ba na ngai na bomba secret déjà papa ngo tozana yende muta de virgami aipsa ka miso ki ameki koloba au benga biso na kata ndako au supporter biso souté au lingate mwasi na ye avant sa biso na kata ndako ana bi mi point nini makambo banda kala atongo bombela mama me fo yipsanga naza ya na yo tunge to yeba ko gérer likambo ce que bimisi yango po papa akomi ko landela lisusu ba continuer ba makambo ba banda ko sala ba ventila ba banda ko sala misko atali ba kauti nango mono yo a risquer loi angaka kufa asabe hémorragie makambo ebele soki maman ote mais peut-être a quelqu'un dans le solo même ya zate mi déjà kufa papa ngo azo continuer bazala kaka ifa bimara na kaka akoti ke bongo te déjà ba boti mais que tout le monde a zate ba kabonate il faut ba continuer là avant de signer expliquer ngai na moni lo non salate
namoni pe façon nini ke nakovandisa mama na bando betela ye peut-être ekokoze pe problème na kati ya ndako tozali yango nayaki awa na mimi na bitu yawa na vecta face ozwela biso solution ata toza na ndako wana te mama yeba makambo oyo tosenga ye bolimbisi mama yeba makambo papa yebake mi ayebisi ngai ya na ye mama yoka ngo tosengi bolimbisi tozala ne bende tozalaka ezala soni kovanda pa na ye tokoka te neti na ngai nakoka te na eloko esalami mais nayebi te namonaki bino bozwela bato basolution na tele na gauche na tele na droite namoni place na kobeta lisolo te yango na ye nango awa pa na bino. Ça fait mal, ça fait très mal, très très mal. Sikoyo, personnellement, Yomoko, aujourd'hui, courage wana te ya ko mekana ko solola na ye papa o buzana ye andako. Nazu courage wana te. C'est papa Chabani o bepesenga kombo. Papa Chabani. Ye ne mdon aujourd'hui courage wana te ya ko. Nazu courage wana te. Ya ko aborder peut-être yebise ke papa tika zo sala mabe. Na kokate. Na mona nde na bandolo bande nini. Pa Chabani alaka kanda makasi. Koloba na ye akoboya ngo akoluka benga na biso na mintu tokende wapi. L'air ya betenga solo ata mama ata papa na 8 ans yo betela bon solo te. Et na mimi awa na bitu ke na verta en face bazula biso solution. Bon. Déjà là, toza pe na mi awa de balobaka ba kosela mutu likambute so kaza vivant parce que yemoko il faut à intervenir. Mi grande sœur a si à expliquer biso nyonso mais tolingi juste ka tozwa moi ba détail muke pa na yomoko poto ye baneni to kumbela problème oyo eza vraiment ya participer à mawa parce que soy to traitant bien te au bi m'appelle le rôle complice il y a makambo nyonso salami entre yo na papa Chabani o rassurer biso nini bandaki na nini ti que okoma na mukumba ya papa Chabani tout ça bandaki na nini a force akayo c'était comment. Bon, tant que bande ko déranger na zaki no moi mtie. Et akoyeba pena ke loko to linga to saliza mabe na zaki vraiment na yeba na mti. Pona nota na mintana to kende wapi to zaka na yaya to yebi famille donc na zaki. Ala kishasa boza pena na bwana famille to bobo ya mabe. To yebi ta famille. Donc mto biso to yebi na miti zaka ka mama Niclette. Po yenda zaki proche ya mama na problème zaki wana. Donc abando tika bisote donc yende tozaki na ye tant mama yo kufa wana nde papa ayaki ko insister ayibisenga ketala ozana mwana mkie a expliquer nga ba jeune awa nga na vandaka awa na yebi mukilo ndingiza ba jeune ya kinyo so bazuyo ba yo sakanilo pour rien bon tant que mwana na tele pe kaza papa ayiba ko encadrer nga ozana nga mena yeba kiteke ya ndenge oto bando kindili po bande ko edenga na mwa mikie ozangi osengi tant que papa na bande kosenga mais yaki okoma na niveau mo boye ayo singa nga kete mifo na bande obima na yo na mitana na zaki faible parce que natalaki yeka mutasunga nga so na zangi apesa nga donc na siedaki na mitikaki na ndimaki demande wana yebe muta abebisa musika pour na 16 ans wana tina bandaki ezaki ke to zaki proche na mama ke kotambola ka kokenda par-ci par-là to zaki na siko likanisimo ko yela kayote nibisanga ezaka rapport na ko talisa bato parce que oza victime na likambo wana mais likanisimo ko yela kayote ya ko bikobetela pe mama lisolo ke mama oyo mama Niclette betela mama Niclette betela mama papa zolo balanga tout ça obanga ka benga na bino comment. Bon avant ne bandel déjà agangelenga abisenga kende no sala boye komikobete na mama te bon azaki pe na mwa ko banga pona mintana mama pa ondimelanga te otala ka mwana camarade nanga linga bebisa libala nanga nazaki na d'abord banini depuis on a 16 ans depuis 16 ans maintenant j'ai 22 ans apesho mukumba tanga yo pesa nga zemi
agangeli nga bisi nga koyebisa mama ayeba te koyebisa pe mutu te même ya na nga mona zaki na kubanga po na talaki ndenge tozalaka na mani clet yaya aondimela ninga me oza pena na kondima moko ya baduti aondima pena te ke eloko mi azoloba eza lokuta donc bref vous avez kubanga na bande préféré ki yo se soumettre na makabu papa Chabani ayebisaki na bande kubanga na ndenge pe mwana kufi na nde mwana yo kufa tant mwana kufa esalenga penza mabe esalenga mabe makasi nga kuna kanisaki nde mwana kufi bongo aotika kodéranger nga makambo yango esuka misukaki te akoma esuka olanda nga o ndenge eza boye foto continuer eza nango likambo grave te ndenge mwana kufi bongo na telisi nga ese papa na vie oyo nga nauti komene nde kaka nalingaki nakufa na riske vie na nga mais yo ozo osenga nga susu tobanda susu tozongela su eloko tobanda osala en tout cas nakoka ete mabe soki obengana ne biso tokoma faze ya nga na ya na nga esala elo te esala nango elo te mpo nde toza boye ata toke esaki boye epa motu aoboyane biso tata kokombola balabala tosala yango na desidaki na be te nayebisa ya nanga mpo naza kaka na ye mpo nakoki mpe mama na beteli mani clet boye aomona nga don nayebi ta kosala nga mpe mabe c'est mie nayebisa ya mpo yaya aza na mwa baexpérience mingi koleka nga nde nayebisaki ye nde yango yebisa yanga te bongo aolukela nga solution ya important lelo eza mama Niclette faut aza informé na likambo wana po il faut senga mama Niclette pardon parce que moni moto asungi yo soko zongiseli ye mabe ekangaka ozosenga mama Niclette pardon po fungola nzela na yo oza na mwana moke il faut ça la vie na yo okoki jamais continuer ko porter charge moko boye te ya moto moko pe asali yo parce que peut-être sur le mec en période wana peut-être makambo ezala boye te lelo mais oyo ekomi déjà ekomi ngana osenga na bino mibale na ya na yo to benga mama Niclette ayawa d'abord ye na liboso comme ça to solola na ye et puis après to yeba nini to sala na mobali na ye papa Chabani. On se retrouve juste après. Merci. De retour à Plateau Nabiso, chers amis téléspectateurs, pour continuer cette émission Vérité en face. Je pense que Biso Nabino Tolandi, ma solo, ni sonné to solo lina bande on Biso Abassi. Et il était question, il y a ça l'appel à maman Niclette pour que tout megaroye ba n'engeni ni to continuer na dossier all. Et en face de moi, je suis avec maman Niclette. Oyo a accepté qu'on a filmé. Merci encore maman Niclette parce que ce que vous qui on est filmé. Je vous comprends que vous êtes un peu stressé parce que les abana yo au kuti bango awa et pas peut-être yebité tu pour la émission na yebité au cause à nous détendu les ara ali solo to solo là il y a liboso na nga d'abord ngana peso merci vraiment na komo ya Nzambe parce que je connais Kaya Bandeko Belé, je connais même 2 garçons comme ça. C'est-à-dire que mes parents ba koufi et le roi ba blague, ba zo biso que toi na famille té. Tout ça na moto a rose wa bisoté. Oui, eza bon. Baza ebelé po baza na situation wana, mais koyoka ke tango bango ba koufela ki mama parce que papa koufaki déjà. Na ki amitié oza na ngona, ozaki na ngona mama na bango, vous avez accepté ya koyamba bango na ndako na yo. Na acte sali parce qu'il est le père des orphelins et quand vous êtes un canal pour les orphelins Dieu a Rupamboula ils ont la robinet faut toujours maïs à représenter pour batubaya aussi servir bazan raté vous allez la robinet pas Nzambe ou azo utiliser pour nous servir batuma Nzambe vraiment pas mbola yo mais sinon c'est vrai bozaki bami mais motivation no penez zalaki nini ya kozwa bango ezaka po bazaki orphelin to oyoka qui passe sur là peut-être ba souvenir ni nos aïna ya moninga là et pour ça que vraiment lobby il faut vraiment zo bana beaucoup là bango. Merci papa journaliste. Et le quoi il bosona na oka mwananu na oka mwanenge na komi awa na zo ebate na oka téléphone est sonné ba bengi ngai ba pesi nga na adresse na kanise sokini nzoka nde mi bino boye awa problème ngo ezani. Au juste papa na question posée nga wana eza bon
Mais non, il c'est les camarades ezani. Te eza bongo ngas ko na ngena ye ba camarade qui amitié on a moninga na uta qui est comme na niveau ba souvenir les gars il makasi yango mona ke faut zoka bana o tonene. O batu mingi yazwa mwana ya mutu musupa ko ba sunga na ye mais bazala pa na bango bazala musika mais yo ndimi o bavana na ndako na yo leloko puis batali si biso problème ya kutana na ngo ke même azui mukumba o yambize miwana. Oui, et ça bongo papa. O kundi pe mwana kufaki. Oui. Eza bongo menazo kamwa siko ekomi awa na liboso ya liboso na opona nini est-ce que ça na problème ezali oui eza na problème kasi oyebite yango moni même esali ke to bengiso awa eza likamour eza ya moi pasi mais na osinga yo vraiment moi maîtrise parce que mabe ata o bombi yango ebotaka kaka ibimaka. Donc, les Bible ça biso o nyoso mutakolona akobuka mo. Pardon si journaliste. Si ko ningo zoloba na mabe soki ezali ba yeba kobongisa mabe yango ezani na oyeba ngote. Yango neto bengiselo awa na repasser parole pas ya et pas ya Rit a expliqué yo vraiment raison o esali ke to bengo. Ayo nazo tali soka ki avant ya loba que mabe soki ezako ume soki ezako demerer suka bimaka kaka. Et là on enseigno kaka o mutema munene wana ya mamoza nango parce que bazali bato to oboboaka bango te bazali bato yo nzambe na likola yebi pourquoi yo ne muto mutema wana ya koyamba bango nzambe ne mtapisa ki yango yana sengo vraiment zo attend yo ka bango to solo na wa famille Riti mi Riti solo eza no nini yango po bobenga nga a eza problème ni problème ngo eza ni ngoye bisanga nanu maman liboso tosenga nombo limbisi limbisa ngai limbisa mi ata na part na ngai tovaya na ndako notambola ye tozwa na mabe te osala biso mabe pe te ata mokolo moko toremarke lo mobima mosala yango te eloko tobengisolo awa toboyi peut-être koloba ngo na ndako epesa pasi yo za mama ya biso oyebisa biso ke tokezo na mama te nde toza na yo nde mama chose grave eza ke mpo na mi ti nde tondo vanda na ndako nyonso oyo osala ye mpo na koko na yo akufaki responsable azemi ana ezalaki papa nini zoloba mama mama nanga problème nini mama pardon mama nanga ikake beti na matoi papa wapi pas Chabani mi kaka moko papa pardon mama kaka bano nga na obokola mi bano baza bandoki journaliste likambo bengi nga yango oyo mama esili kutu te Chabani kaka moko ko bino bobengaka papa mi obomi ngai obosani bolamu nyonso ngai asala bino Nzambe mokili bana camarade na ngai nazwaki bango bana na ngai nazwi bango charge à 100% poni bosali nga boye Nzambe alona papa pardon mi kaka yo moko botina papa na yo yoko mimbanda nanga mi papa tika nanu likambo somo Nzambe
Donc voilà un peu la situation Nengeza. Donc en fait, pour dire la vérité, Mir a victime ya mobali na yo. Parce que na ajoana, il faut comprendre que bana mingi bazanga na bobang et surtout situation oyo bango bazanga ngo a ubanga ka koloba. Mais ya malamu asali eza que elle a compris que il faut s'arrêter situation oyo. Parce que soki mobali na yo peut toloba ka sali peut-être na nemo ya accident mais a comme go luke li suba bima. Donc c'est vraiment si je dois être sincère, je suis pas là pour juger, mais la personne qui a posé acte à ma beza, c'est bon. Ok. Mais s'il vous plaît, vous êtes là. Vraiment, dans ce plié, tu as une version baina. Nga pe na osepela. Obenga epe aya. Azad parce qu'il y a déjà. To kutane en face. Tu as une version na. Aye bisanga ipenza. Que eza ya solo. Donc en tout cas, moi qui les footing et logoté. Bakotsa. Ok, les footing et logoté. Et on peut dans la singi, tous attend au yokai. Parce que surtout qu'il y a net au bengi boyawa, azab quand même des balobaka kizara motute sans pour autant au yokai. Bakotsa. Bonjour papa. Papa, yo bomingai. Papa bomingai. Chabani, mobala ndoki. Oza vipère. Oza vipère obominga orange gâté. Obomingai. Mwana toza bokola na shaku. Mwana toza bokola na ndaku. Okomisi moti na yo. Obotana ye. Elle a pas foutu nango. Fallait pas solo là, mais nani maman Niklette. Mikiti ça maman kita là nous. Il faut yo capter version ya papa. Papa. Oh Jésus. Maman Niklette, il fallait otika biso afanda pour tout solo. La même boye façon sali toyoka. Oyoki ta version na yeta. Hein? Boyoki ta version était bon makamu mi alobi ah ceux qui ezala ngo penza ndenge ya lobité. Oyoki ta yete mamo ba no bondisa. Hein? Te me ba yo kakana nuye, fallait oyoka ye. Hein? On se retrouve après, Jean chapitre 4, le verset 26. Voilà, on a macadam, donc on a 0 mètre, donc 0 seconde dans macadam, la Kitiawa. Concession la biso yangoyo, il y a maluku, nzela maluku, il y a le barada macadam yangoyo. Pour ça, on a baninga, moninga yeyo, on a déjà étage naé. Donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki bazotonga déjà donc nena lobaki ke awa eza masolo ya sur masolo ya kimia eza to kosombi terrain lobo yoki ba ombo loba o ba yaki ba bato mo ba yaki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zotonga déjà bomoi bandeko batie banga kote kuna pe bandeko musu basi bazwaki mo ba espace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc là sur place na ngangi na la Sabino quand même. Donc hâtez-vous parce que à la maison qu'elle est déjà donc hâtez-vous sur le terrain à Bino 20 sur 20 4500 $. Vous bien un numéro est en bas de l'écran. Vous bien un numéro Oyo. De changer le système il y a visite. Et ça sur des daguil bosote que non photo quand ça va te belé non. Ce qu'on après au tini neronayo à voyana géomètre awa à poni sikanaye. Et après, le terrain la biso non c'est cadastré, c'est-à-dire ils sont sombi terrain par la biso. Et là on sala les ara rotonga. Donc ah so sombi terrain, musala osala les ara rotongi nda kuna yo. So si su rotonga ndeko luka livrer parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre. Donc il faut ça la mise en valeur nda ko mo ya 2 chambres, mata, monetti ndeko la biso na zo sala zo tonga étage na o tanga aussi lisango. Ndé a kokende na niveau ya cadastre pour misele livrer parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état yebi yango biso to sito sala bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo ozui acte de vente na yo acte de vente na yo na document oyo ezo certifié oyo l'état zo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que le pan ekomi ya yo
team koloye soit roya donc ya kitoko ça comme monde to teki boy biso mo pe to kenda te to za ya biso kimona liboso donc to zalaka awa to zalaka la bino na tamula donc makadam yango donc mone siko papa za otonga makadam yango etali donc eza mabele te za ngomba te eza pete go place moko boye il faut zo susu moto soko komi il faut zo susu moto bokota na kati te donc makato to lingami na makadam donc a makadam eza soko baluki boye makadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te basoma mutuka yango ezolika mituka yango ezolika donc toza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matonge. Merci Cordon pour la parole, merci Soussou na bandeko nyonso balanda kabiso mbote na bino bisika nyonso bozali nzamba lola apambola moko na moko. Conseil na ngana zo pesa na bandeko nyonso pe bazolanda biso na bandeko na biso oto yambi na plateau. En tout cas salinga pasi makasi. Na ebité toko vandisa bana ta ya bandeko to ya ba camarade pa na bino nde pesa ka mibali posa ka ya kolinga bango parce que biso pe to botaka bana baza ba jeune fille. Non comme papa obozo bana lem su ya bandeko to ya ba camarade aye ko vande pa na yo. Zoe ka lokola mwana o yo moko po boti. Zata na place ke bazui ya yo mwana no moko boti. Yoli to mutu papa muswa lingiye. Kutu zala kutu mobala lingi papa mukola lingi mwana yo ko comprendre ko sili ko katani moyebi ete pa lingi mo bite yo sana ajo za mukolo mais yo suko yo papa ya solo papa waza responsable poni ba posa nzoto ko zoka na soko mona mwana ya muke mwana yo bokoli olinga ko bimana ye ozala ka na ye pona nimba papa poni sonya boye na solo bona zoka na soni Sukulanda konoza na posa ovana na bana te. Sukoza na bana ya basi boye taswe zaka ke na linga ye. Te asa mwana. Koli sendenge mwana nyuso ndengo koli saka ya yo. Ndengo kota mususu mwana ko yiko bala pako osunga yo. Ako sungo pe. Ozue pe na mwana no pe no bokoli nzamba ko pambo na oko sepe. Mete ozui mwana za ya mukie na âge 14 ans o baby si na kibo lenki bo mwasi na yo baby si yango. O chena zemi mwana kufi mozo continuer kaka ozo landa kaka mwana ngopona nini okotika te monde keloko seleza ya mabe osele loko moya kitoko te botika ba papa o bazolanda nga botika eloko na ebike ezaka o papa o asali te eza na musozo landa nga pasaka na ka o bana ozoboko eza batu musu baza pe bana bandeko na ye moko pe azolinga na bango botika eza mabe e makila na yo moko Lelo banoso ba bongi vi na yo ko zapi malam parce que habite ate papa na boko la biso. Anto papa na sala malam pona biso. Mais on timi kaka ozokisa mutema na ya mwasi na yo. Oza o forcer mwana bato. Lelo mama zo silika ba ke bana na bano na bokoli te loko ba futinga. Eza yo ni papa bandaki mabe. Parce que na âge na mwana zaki nango ya âge kuta yeba ta mibalité. Mais yo bandi ko lakisa yango. Iponi ki mutema mabe. Eh papa, botika biloko neza mabe makasi. Bokole lokolo bokoli mwana omoko nzamba yebi akofuta yo soko zo bokola na yo moko zo bokola ba baby si ya yo moko na yebi keloko ande swaka biso nzaka mwana zwi zebi bo mwana muteme zo sala pasi mais yo ki yango pasi te peza ya yo te o baby si po eza ya yo te papa bo changer eza kitoko te bo changer ba o baza na ka o erango ya kutika so moni zo bokola mwana moko bandili ya ko bima nayi papa tika po ya yo kozala nde somo e oza ya mabela miso bato mama nanga na opesa conseil na yebi ke sa pasi tezaka eloko moko ya ko bebisa na ngoka ke ozwi bana moko zo bokola kinzambe na yebi ke un jour akopambolo na likabo ozwi ya bato musu bazwaka te bana musu akoma ba fazer papa kufi mama kufi telengani na balabala. Mais maman zui motema bo mama ayoki pasi ya camarade na ye alokoti lelo bana sana bango pani na bango mais loko e ko sala mama na osenga na yo eza pasi mezana motema okita nzamba simba motema na yo parce que zoki makasi na oteyoka nzamba simba motema na yo kosolola ngo pa makasi na papa bana o na ebite ko boka bango te isa na lingo boka bango te soko boki bango o père de nyonso saela ki bango o nyonso bana ko bomisaka pona bango lipambo lio nzamba linga bonse pa na soko bengani kaka banu o père de mama koza mutemo bimisa bango te sola kana papa na sola na ye bana leti ba bimisi secret o po amoni ke o na saki eza mabe anzimi ko bimisa oyo
pa yebika kosala ngo lisusu te za na motema mama ka ndengo soki charge na bango mama nanga partout la senga yo za na motema okita. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci peu na fidèle na biso toujours à la voix du peuple. Vous excusez moi voir comme un perroque parce que to kangi kolela place to vandaki par rapport à la situation est commis na biso vraiment na mitié na place ya ba parents so autobuta bana basi que un jour après na kufi moi na ngamora moi si se retrouver la situation où na ibiti ningi yosalanga tana na sama bele eza pasi mingi na ba papa oyo bako ko supporter komona bana basi na bandako na bango te na comprendre te zalaka nini omona kuma papa mo ba responsable ala mwasi mo ya kitoko mais omona ka domestique mo boye ko luka musala pa na ye to ka omona ka posa abuser atana domestique atana mto ko tira mapa omona ba papa ba mal intentionné aluka abuser na mto ko teka pondu na to mapa na parce que ils ont un envoûtement pire et simple. Mais on a le bama sur papa nazaki na kati heureusement bimi mais on a comprendre que ça ndenge naie a bizana ba mineur na mon âge naie boskizenga na talipe mosi naie donc ce monde qui moi écart âge ça makasi donc nenga zo maman Niclette mosi naie na bas âge peut-être n'est pas juste moi na batu les gens ndenge naie alors malgré ba papa ba il rabino bana ko intoxiqué ko bangisa ki na osala obo soko lobi na ko bengana yo ngana ko interpeller bana to bandeko abasi bana ba kamoko bolinge komela bango omoni le ba intimidera rabino ba opekisa bino ko lobate ngana osenga bo fundaka avant ekoma pure bo banga raté la obangi obombi likambo mukolo bango ekozala plus grave que ce que lobaka ngo dès le bandeli ya likambo yo bombaki likambo to papa lobaki soko lobi na kobenga na yo obombaki alors na kana ono ki na kobuta soko kufaki perte engezala ya yo moko muto okei na ndeko na mwaso ngati kala alors soko fundaki na ibandeli déjà pas maman a gangela mobile ne sérieusement yo ko la épargner mais bino bando na basi bana na biso bomba kalikambu alors mukole gombo de pesi ba retour boyo ko avoir ngo bo fundaka dès les ebandeli là bazo ko bebiso litoi pas muto za plus âgé que yo maman a devoir de comprendre ça qui moi la mukie mais a otaka raison est que pourquoi pas olobaki l'air papa bandaki ko lobana yo a opeso ka faute ngano singa na maman Niclette mutema amour ozaki nango pa ya maman ya bana o adoptaki ko longola ngote moi na expliquer biso avant yo ya azalaki menacé ana ko banga ko loba des pères qui ba obenga na bango place okinde ozalate donc papa a profité qui na faiblesse biso auto plus ça conseil pour tous à toujours ini mais na ebiki émission oyo ba konzambo pe batalaka elikara partout ceux qui papa ko répondre à qui des droits pour nanga na ozala vraiment pour l'état et ça musa na ngopé tout na mabete parce que pasi ils ont que ba parents moi na bata moi si au bébé si virginité na ye na âge wana muké a comme déjà na akufela mwana na âge na ye donc bébé ça déjà carrière na parcours à vie à mutu il faut répondre vraiment à qui des droits. Merci. Vraiment merci Cordon pour la parole. Pasi kaka koyoka likambo ya munene komeni biso lelo. Vraiment tant tozoka likambo ya mi lelo biso nyonso toleli parce que vraiment esali pasi makasi.
comment le cœur de l'homme est la ma tina niveau motema moto ma bebwe pona nini kotala mon âge à moi non kotala âge à papa donc et ça li sous passe vraiment utali maman ndenga zo asali bolamu ebele pona bana lelo siko akomi oloba nini bolamu oyo asaleli bana oyo amoni yango eke perte maman nga na oyebi soki bolamu oyo osali eke nango perte te nzambe aofuta yo kaka tolemba te kosala bolamu eza te ke mpona likambo moko ekomi nde tobayaka kosala bolamu te tokoba kosala bolamu moto mokili aofuta biso te bolamu tosalaka nzambe nde aofuta biso et papa vraiment kotala mwana wana mina age na ye yo ke koyebisa ye oke kobima ne et puis ozoyebisa ke soko lobi tom so banda oyebisa koboma ye soko lobi akobenga na ye donc azalaki na état de faiblesse na minute wana akokaki kosala eloko mosusu te parce que azotala vie oyo baza nango baza na mutu te kaka yo mutu oza na bango azotala ke mutu akosunga bango aza te soki obengani bango bakokende wapi yango mwana asalaki nini andimaki bacondition wana azalaki minere bato oyo nyonso bosalaka bamakambo bino bana mibali ovandi okokozala na mwasi aye na mwana ne na ndako obima na ye mwasi aza na camarade na ye ozobima na ye voire même mwana na yo mpe moko ya mwasi bapapa ka nde babima na bango aza na mwana mwasi abota me andimi abima na mwana na ye mpona kaka kobebisa avenir ya mutu tala lelo likambo papa osali epesi biso pasi parce que toza bamama me nzambe oyo alikolo azomona oyo nyonso papa asali nzambe ofuta ye nzambe akopinir papa vraiment nzambe akopinir ye na likambo papa asali biso pe bana oyo toza na kati ya bandako ya baparent biso pe tozalaka mayele ya solo azalaki mwana mokie me ntango likambo ekomaki ifale koya meme kosolola na mama soki pe te solola tana yaya na yo soki ozomona likambo ezokoma boye parce que akokaki koperdre vie na ye mais Dieu merci likambo moko ya mabe ekomeli ye te lelo mi aye kobimisa vérité mama Niclette zala motema monene oza mama nzambe wana akozongisela yo oyo nyonso osali na bana oyo kobwaka bango te merci. Merci Cordon pour la parole. Nous sommes dans Vérité en face. Je commencerai dans cette histoire qui fait très mal par la grande sœur. J'ai aimé son action. C'est ça même jouer les rôles de dirigeante, de manager. Parce que la grande sœur a trouvé que Mabé Ezali et que ça ne pouvait pas continuer, il fallait mettre un frein. Parce que le mal est déjà géant. Vous savez, quand nous faisons le mal ou quand nous péchons, diable a cause rabiso poto salamabé. Mais surtout salimabé il y a une deuxième phase. La deuxième phase nae zalaka nous maintenir dans l'esclavage. C'est-à-dire que le baté, bomba, batama, salaboué. Parce que le mal, quand il arrive, il est toujours dans le bar accompagné d'un mensonge. Pour mensonge n'engezawana, c'est l'assertion contraire, il y a vérité. Or, nous sommes dans vérité en face. La vérité libère, mais le mensonge et le mal, après les péchés, et tchakamuto esclave. Ça vous lie. Vous êtes dans l'esclavage. Alors, la grande sœur a trouvé que, bah, aurait continué bon côté pour il y a esclavage. Il fallait faire sortir, c'est en même temps la liberté. Rendre libre sa sœur. En affirmant et en sortant, Makamboué et Salami a bien été, pour que Makamboué et Bana, pour batchaper frein. Alors, quand je rentre d'un côté à maman, et ça, le rôle à école moro ya mboka na biso awa, pas le moindre, balobaka ngenda milonga. Ça veut dire mabe eza ngambo. Plutôt non.
Ngenda milonga, ça veut dire mawa ezangambo. C'est ça, oui. J'ai corrigé, hein, pour n'avoir pas qui a liboso, balongolango. Donc, ngenda milonga veut dire mawa ezangambo. Vous avez trouvé que elle a accepté bana ya muninga na ye comme ses propres enfants. Bana bazolo bana yo ki na landiawa. Et l'autre mot, tous arrosangate, tous à l'aise, c'était notre maman, ainsi de suite. Nous étions bien traités, tout est qui normal. Bana bazaki na classe yase, baktangi, basilisi, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que la maman a un cœur de maman. Il y a des femmes qui n'ont pas le cœur de maman. Mais il y a un cœur, il y a ba maman. Et il y a ça qui rôle d'ailleurs comme il faut. Maman, coup de chapeau. Vraiment, vous avez mon estime. J'espère que vous avez une estime. Il y a maman belé ou baroyoka masolo. Batebele ba sala makambo salité. Donc continuez à sala makamwana dans la vie, n'arrête pas. Moi j'ai toujours dit moto ako changer nga azate. Surtout quand je sais que ce que je fais est logique, ce que je fais est bien. Moto ako changer nga azate. Ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni tous ceux qui sont autour de moi. Baro changer nga te. Baro changer nga au moment où je fais un mal. Mais quand je fais le bien, j'y reste. Et ça doit être l'attitude que nous devons avoir dans ce monde pour que perdure la sérénité, le calme, la paix. Mi, comme tu as refusé, tu as renoncé, reste là. Chabani est un assassin. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Nalingina concret ko yebisa na maman na biso directement na kata histoire oyo. Ici, on a un verset biblique au Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 28. Au wat babeta solo ya moloni. Cela veut dire elanga eza via mutu et graine ezo kota na mabele o babengi livré topekona eza ba archo mutazo posé ya malamu parce que livré en soi ezelo kwa malamu mutazo sala oaye alona na kati elanga ça veut dire aloni yango na vie na ye pour le bébima mais donc akokamu eza to aloni yango mokolo moko aluki aya otala biloko aloni makuti biloko mibale elonami ami tuni nani aloni yango nzamba yebisi ye mongu na bengi ennemi cela veut dire mongu nande ayaki ayekota mususu nazoki lisika na kati ya histoire na yo pona yebiso boye mama vie topé ndaku na yo bataye kotambola malamu kasi okomi tu na question pourquoi kaka problème yeko kwera na ndaku na to na mbali na kaka to na banonga na bokoli c'est pour te dire ennemi ayaki pendant que yo lali aya loni ya mabe aloni pe o aye sengeli et détruire mais kasi mokolo elanga zoloba nini azo répondre parce que mokolo ndako ya lobi papa to longola ngwata po esala mabe kolongola ni koloba kubwaka batu na monyo na mutema muneni makasi na yebite pourquoi na monyo bongo mais na monyo vraiment na mutema muneni ngana ko peso makanisi moko o na yebite soko ezala malamu po na yo premièrement pour la sécurité même ya mwana oyo papa na biso luka bebisa il faut tirer non musika ya ndaku wana parce que même olobi olimbisa mo ba fanda wana c'est un danger parce que to komo bangira déjà mwana vie réaction ya papa vie réaction na yo vie makambo mwana ye moka lobi parce que nga pona na moni alobi mingi pa na ya et pas ya na ye parce que après avoir ko souffrir mingo alobi on a sima onyo kwa accompagner que na kota na deuxième phase ya souffrance en vie nanga ne pousser soit loba mingi on est pas ya na ye alors soko lobi to fan lycée kaka to za na ye et si kamoko il a pas danger parce que papa na biso déjà bangisi biso na monde na art wa sala bangisi biso premièrement o aider bango non seulement na ko battre la bango na ndako mais ko lukela bango te sika so kinza ma péché mutemo za na nga na moni yango lukela bango te sika baza na sika na bango parce que premièrement na moni mwana batu déjà vie na eza déjà obeba na ne papa yeba nzoto mwana batu ya mukie a bebisi et mwana batu azana venir na mususu mais ya changer en couleur mais nzamba zarana ba solution pour na bakambo biso tozangeli ba solution cela veut dire a ko répondre na azolo babwe tika yango ekola nzela moko ndenge pe problème oyo po na papa mona kaza yanki problème ekoli nzela moko po alobi na suka boya bolongoli nanu ya mabe po botika ya malamu cela veut dire ya mabe eza muto azo détruire to eto longoli nanu poto tika elange ekola malamu elange za ba vie ya bano nzamba pesio bango eza c'est pas pour rien nkola ndima ko zo mutema zo bano bokola bango ba orpheline na batu
Et ça passe si on a quand même bande qu'on a vu sur bazolo ba ah yo ça la président passe makasi comme on a bana batu bazangi batu sunga bon mais mutu moko abiser na moko abiser pe na oka ya mukie cela veut dire comprendre que esprit faible azalaki a utiliser esprit faible ngana ko condamner pe na moi cité parce que jana a jour azalaki nango et na vie condition bazali nango ayeba souhaiter quoi faire. Raison pour laquelle papa a imposé étant que d'abord un homme et deuxièmement responsable. Il y en a qui ont influence, on est joué quand même. Moi, j'ai mon corps. Oui, c'est lui qui a détruit vie à moi en abisso. Mais nous avons eu que la mawa. Yope ozo mute mawana. O mekanon ko garder dans le bana oyo. Enfin, que bamou na ki bana espoir les sous parce que pour le moment, bazo moi c'est comme si nous sommes bango ko beba. Merci beaucoup. Deuxième chapitre 4, le verset 26. Oh, il vit les tout d'abord, premièrement, nous sommes en Bolivie. Oui, ben, nous sommes en tant on passe à Banya Bande, que c'est un peu mon campagne, c'est qui moi qui. Mon coya, qu'on bête là, boy, na bando banga parce que c'est qui balibouso bande qui ont pas bande qui ont les lotés. Et bandi kala. Tant à bande que c'est un ngamo na bande na zaki vraiment na badoute mais na zaki na choité. Et là, nous sommes en train de faire mais vu que ça maman nous sommes en pardon je peux ne pas ça me témoigner limbisanga ne hebi que ne sali mabe ne hebi que ne peut sur passer mais pardon je sais que la me témoigner limbisanga tina comme na niveau ne ça qui faut tina été même yarite aeba qui a monté a forcément la makasi za qui la force qui faut tina qu'il faut qu'il été mais que la famille ah même quand il s'est arrêté na banda banga na telende tozala na 11 000 ngati ani clé tu vas piner sika na mutema na limbisanga pardonnaka moi Riti. Mi. Nawazonga na nayo mi. Osenga pardon. Osenga pardon, salinga déjà ma bé. On reconnaître ma bé no. Oyo osenga pardon. Et simba lisute. Et simba lisusute. Place ngana zala ko tia bino. Na otia bino lisute na nzima kiteka ka bino bano na bande ko chéri bino na boko li bino ndenge camarade na nga lor akufatika atika bino na maboko na ngai tongo yebaki papa Shabani azoya koluka yo ndenge ebike nga na vivre na bino koko sala mabete en tout cas Maman Niclette, je vous comprends. Je vous comprends vraiment par rapport à la situation de mais je mérite vraiment que tout, si c'est le Cambo en dehors de la caméra. On arrête là, chers amis téléspectateurs, pour essayer un peu de calmer cette situation. Merci, bye. Le Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles.
ce monde en idée. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokolemo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du